Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. En tout cas, les lotos baki, tozo lobela o etali proposition, il y a d'autres na $500. Donc, loi oyo, ba proposé et pas il y a Daniel Mbaumoko, il y a ba député, a zappé professeur, a proposé $500 pour na d'autres. En tout cas, loi yango est cartonné, donc ningisi Kinshasa mobimba koloba to mona na ba Facebook ba message mobile mususu ba Tindelaye, bonjour papa, bonjour chérie, à répondre merci $500, merci mon $500. Donc en tout cas, ezali ko cartonné et na kata Kinshasa bana basi bazo tambola baza sous à l'aise penzate sur tambolo sali moi fier na yo dendi ba mibali bazo landa basi na nzela pona oloba atakuto dendi $500 kaka tozongisi bo $500 kaka yangwana. En tout cas na kata la personnalité TV ndenge to mesana ko sala mosala ti na ti toloba ki lelo to kita sur terrain to zwa ba point de vie ya ba papa ya ba maman ya ba jeune fille ya ba jeune garçon na o etali proposition ya loi wana ya $500 mbala moko to bandi mosala na biso kara ndenge zalaka tozolobela na kata Kinshasa comment est-ce que loi wana ezopela ya d'autres $500. En tout cas tobaki totika babone na biso bongo te lelo toza na kata Efobank tobeta masolo boyo kandeko apesa point de vie na ye na o etali d'autres $500. aza d'accord to aza d'accord non? Bon, likambo o etali d'autres $500 pour ngai nazo sepela nango mais pas en totalité. Bon, et dans la batumsusu, bazo zoa bana neti ba marchandise, mais batumsusu bazo balisa bana parce que il faut moi na ba balisa. Donc c'est ça. Nako sepela nango te po ngai naza mobali, il faut na bala pe na $500, mais naza pe quand même na bande kwa basi. Jamais parent a ko dépenser mbongo na ya tangisa mwana na université. Alors suite nango aya kozwa mutu moko azoyela ye ba $500 pour na doti eza quand même propre te. Et puis valeur pe ya mwasi ezokita mwasi aza mutu moko azaka na valeur mwasi aza na valeur total pe valeur ya ba mama oyo bapesaka biso quand même $500 na monique po na yo sikoyo po na yo okikoloba po na yo okikobala mwasi na combien par $500 wana ya loi po na yo penza okikobala mwasi na combien to batia dotango ekoma? Bon po na ngai na koyekobala mwasi bacha ata $1000 bacha $1000 maximum $1000 $1000 ça va pour $1000 et ko permettre na mwa ba mususu na ba kutimi mususu bana mususu bazaka so babalie bambongo ekendaka kote ya batu mususu ya batu wana bazelaka bambongo wana. Alors si babandi ko kata bambongo wana ya doti wana na $500 omona ke famille mbutu ko kota bakomi ko boma na boye de bazokanisa ta mususu bale bambongo ok mubeko wana to loi wana ezo régner na kati ya mboka. Toujours continuer na kati la personnalité TV na o etali proposition ya loi ya dot na $500. En tout cas bandeko mibali bakoloba bandeko basi pe bakoloba to sala effort ya koluka ba mama ya koluka pe ba papa bapesa biso point de vie na bango mbote pesa biso kombo nani baluko la caméra kombo nani Nino Salaka, est-ce que vous êtes d'accord au PSA point de vue na yo na Italie proposition il y a loi il y a $500 dot. Kombo Joachim Tisungu naza Kadhafi la résidence à Muzitu pour la proposition ya loi toza d'accord pour na via to mona ke mikolezo kende ba fie belé ba so retrouver te biso mibali to retrouver na posa na biso ne tozo lingela. Et on est en train de loi wana et to lobaki ezala bongo pona mibali musuba rozo alikanisi.
Oza bande kwa basi te ende oza bande kwa basi ba ye ko bala bona $500 et ça lo pas te et ça nga pas cité pour na ko bala et ça problème te menacement ko bala makamusu ezalaka siko yo lobi nini penza oza na besoin loi wana ezala voter to oza na besoin loi wana ba rejeter te pour nga ma loi wana ezala voter pe esuka na mokonzi asuka a signer ngo etikala bongo. Merci papa, merci vraiment na participation. Tozo continuer mbote. Oui, bonjour. Pesa biso kombo na yo, après pesa biso point de vue na yo na o etali loi o ezolinga ezala voter $500 pour na dot. Tant que jeune, o yamba ki ndenge nini point de vue na yo Comme on je suis Chibango. Bon, loi eza nango mabete. Hein, proposition loi on eza mabete parce que jeunesse à la posa va se prendre la responsabilité na bango. Le problème est que non $500 c'est dot. Mais biloko soko ba sengaka après dot wana parce que ezali caution ba pesaka. Mais après yango ezana biloko ba sengaka. Mais à part yango lisusu ezali na ba jeune oh nyos tout ako salini ako participer na biloko wana. Est-ce que misale ezali oh bah jeune ouais bah mbongo wana parce qu'après le mariage tout le monde a raté que non au Bali mais après le mariage c'est toute une famille qui s'est passé après yango est-ce que ça vraiment préparé misala ezate na mboka misala ezate bah jeune bah ça qu'on s'est retrouvé le lo basé belenga le na ingénieur bon ce n'est pas important na citer place na sala mais mingi bah ça peur au comment il quoi moto mais c'est un ingénieur auto si ça na bango mais azali en plus ezate na mboka bah jeune bah se retrouver proposition en loi eza mabete eza important c'est que non pour créer l'activité emploi pour la jeune bah se retrouver $500 eza mabete en fait c'est ça ngalelo ngasa bande kwa basi bako ya que non proposition na bango libala eza symbole et là dès que non te kamo na yo parce que après yango eza na makambu o se pasaka boko la makambu ba dai boko la makambu belé mais yo en tant que mobali oyo bali mwana wana o contribuer o bataki na futaki mbongo na ngana contribuer o contribuer ata futaki 4000 ata futaki 3000 ata futaki 5000 o contribuer kaka c'est important yani ko créer ba emploi pour la jeunesse biso tozali awa tout ezali et pas na biso tout c'est le gouvernement maintenant à se prendre en charge maintenant à ça l'année à créer un emploi pour la jeunesse. La jeunesse c'est l'avenir de demain. De la façon mais la jeunesse est préparée. La jeunesse est sacrifiée. Si on a $500 wana, on ça année, on va dire on va venir là, moi ça on a $500. Et là comment côté? Donc en fait c'est ça. C'est important d'aller dans le sukoyo et de créer un emploi. La proposition de loi et emploi, le Parlement kuna est vraiment très primordial qui est proposé par Makambo que non, on va créer juste ma charge. Comment les gens charge? Ce qu'on ça la raté, on va la pour l'année. Comment la raté? On va la rater. Merci Nandeko. Bomoni vraiment comment est-ce que a participé à l'émission Mokola Lelo donc tozo tambola, tozo continuer koyoka ba point de vue ya bandeko na biso. Mbote maman. Mbote mwana nanga. Lelo la personnalité TV toniati vraiment ma kolona biso na kate fo bank. Donc maman loi moko obazolinga ba voter dot ekoma na $500 tant que maman oyamba ki ngondenge nines koza d'accord na ko balisa mwana na yo ya mwasi dot na $500 toza nango d'accord. Il a d'accord te. Oza d'accord te nini esala ke ozala d'accord nango te. $500 wana ngana tangisi mwana nga classe. Sur $500 wana kosa nango nini? Moi maman na ngai. $500 so na biloko mususu ora $500 wana ka pona dot. Non, biloko o basengaka wana o banzungu o ba maputa eza nango. Mais ndenge zaki ke o ekoma $2,500, $3,000 babi $3,000 te $1,500 te dot ekiti na $500 à part biloko mususu. Pona ngai basuka na $1,000. Basuka na $1,000 pona nini obo 500. Te 500 te. Pour moi nango pe tozo balisa wana akomona kaka azana esengo te omane tozo kabela bato wana pamba pour ngai au moins $1,000 ça va donc pour na yo ko balisa mwana na $500 eza lokwa ko kabaye na lo kabaye
Ok, merci Bandeko Balandi Waneza avis ya mama apesi biso na oetali $500 dot. Mbote mama. Mbote yaya. Na oetali loi o bazo linga ba voter wana dot ekoma na $500 tant que yo mama oboti pe bana basi na yo ya kitoko ebele. Oza d'accord na yango toza d'accord na. Naza d'accord eza bien. Pona bato balobaka. Moye to baleza te po facture leki ebele. Mais kobala na 500 eza mabe te. Mais bato wana bazo sala musala nini. Muntu akobala mwasi. Mais aza na musala te. Mwasi obanda ko souffrir. Basi ebele na Kinshasa wa ata babali na mbongo combien. Omona kaka amoni souffrance leki ake ko bebisa libala. Abandi ko sala vie. Ya mutu ya woto zana ngoposa bato babanda nanu ko sala misala. Po mutu soki azo sala musala akobala mwasi na ye na 500 akolisa mwasi na ye kofuta ndako aza à l'aise. Ya mutu yo tozana ngo kaka ba chômeur ba sebele. Bato basala ka misala. Misala nde maloba ngo nazalaki nango yango wana. Merci. Tozo continuer ko sala musala ndenge esengeli ti na tina bino na oetali dot $500 tokoyoka bavia bato nyonso. Tozo continuer na oetali dot proposition ya loi ya dot $500. Tozo continuer koyoka bavi ya ba jeune mbote. Oui, makambo oyo ponza président Nabiso alobi ba osala pona dot eza vraiment bien pona biso ba jeune. Puisque biso ba jeune to misala d'abord ya bien zana nte. De tozali mais nde on va proposer vraiment to sepe nango vraiment. Toza pena d'accord na yango dot ezala na $500. To accepter yango vraiment. Quand même ceux ba tiango président biso to voter le souci puisque banda kala wana tozaki président biso loi ne ozala kité pona nini. Tala ba jeune to koma ebele na mboko tozo souffrir to ko bala te mutatie biso libala $1,500. Mais pourtant que biso a misala ko tezano ya grave ezate. Bon $1,500 to kozango wapi. Mais na $500 vraiment toza vraiment d'accord to sepeli ku sentiment ezaka tia biso vraiment ce qui mutako manifester ngo ça manifester ngo déjà. La sepeli vraiment. Continuer tozui ba jeune. Maintenant to mais pas papa peut appeler sa point de vue nae tant que papa na oetali proposition ya loi ya dot $500 mbote. Oui, na bengame na kombo ya Roki Badibanga. Nazali président communal ya motocycliste ya Nsele. C'est-à-dire bourgmestre ya Nsele monda moto c'est moi. Concernant les Kamboana ezali est-ce que oko faire étudier mwana pour ezaba jar ya bana eza ebele. Mais moi, otangisi mwana ko banda école primaire à Silisi, a commis peine à 6e primaire, à 6e secondaire, à jouer diplôme, otangisi à université, oya et pas nangai, olobake, yo lobby $500. Est-ce que $500 et cause à la qualité à moi sinine, photo distinguer qualité à $500. Pour les alibasi, oyo bazaki déjà banumba, bazangi kobala. Mais na minute oyo, ngai en tant que communal en Nsele. En tout cas, on distingue un peu. Il y a une femme qui n'a pas étudié, il y a des femmes qui ont étudié. Au cas où moi si na musala, moi si on a $500, mais moi si on a $500. Ce que yo bala na combien? Wana po na ngai na monique toé bandé na ko étudier. Pour il y a des qualités, des quantités de la femme. Moi si oyo atangi toye bate akobala na combien? Oyo atangi te neti mama boy atangi azo pesa nga micro pona loba. Oyo na $500. Ben ya yele nga combien na ndako? Moi si nga yele nga $350. Ce qui kobala na kobala combien? Wana vraiment ba débiter na biso ba make up ko zisenge ba qualité ya basi. Oyo ya basi ba pite banduma bazali, basi ya ba kwange bazali, basi ya ba nombre nyonso bazali mais basi oyo batangi. Tozo ko fela basi batangi. Merci papa nangai, merci. En tout cas toki proposition ya papa tozo continuer. Ba sentaki. Biso lokola ba jeune tozana poste ya kobala na voie normale. Kolanda te makamba ngo bazolo bawana. $500. Oh papa le bureau moi ce qui atangi il fallait même $500 na ndako. Mais ba mususu bema kutu bakoza la batangi mais comportement na bango eza bizarre. To sa ndeni. Il fallait tout le comme moi ça vraiment à cause recevait vraiment mobile na e. Oh atangi na oh atangité.
Mais bon, moi ça va attendre comme mais biso ba $500. On a vraiment moi sini. Ko bagisa elo. On a vraiment toko bagisa te. Pour ngai proposition à $500 ils a bien par rapport ya ba parents o ba comment ko exagérer pour na ko balisa mwana. Ko sera ba mbongo ebele par rapport pe na état ya vie otozo mene. Ko heureusement ba jeune bazo ko bala te parce mbongo ezo za lebele. Mais likambeta libala eza makameta de bolingwa moi sina mobaso bango mi bale balingani. Ba ko sala makama ya malamu. Mais pour na $500 ngana betela mabo parce que permettre ba jeune ba ko za faciliter ko bala. Tozwi siko jeune fille après sa point de vue naie na proposition etali dot $500. Mbote maman journaliste. Tant que yo jeune fille na loi na proposition ya loi o ya $500. Tant que yo jeune fille oyamba ki ngondenge nini okoki koloba nini penza na etali loi ya dot $500. En tout cas, pour la makamwana balobi vraiment to sepe nango te. En tant que nga za mwana mwasi, ba parents na ba boko lingai, ba tangi singa bana premier ba kotinga université. Baza na droit ya kolia mbongo nanga. Pour na 500 na bango bazo lo ba soit disant 500 to za nango d'accord te. To boy to za basi à moins cher te. Bazo boko na biso na pasi na bandunda na ba matembele. Alors bakol bateke 500 moi ça ba na 500 na nini na mbongo on a yé na nini ya bongisa na mboka so bongisi ne mboka après avant makamo total yango de sima akiti si ba biloko nyonso puisque biso to souffrir mingi ba mibala yango bazolo ba biso ba 500 wana baza pe na banda kute baza pe na misala te alors ba bala biso pe ndenge nini si c'est comme ça pe sa bango misala ça pe si bango misala ne wanda arobala ba obala biso mais si ko misala ezate eloko ezate en droit to boy désolé te boy na biso. Merci maman na participation na yo, merci vraiment. Tozo continuer mbote maman. Papa, tozo na besoin to yoka point de vue na yo à ce qui concerne proposition ya dot na $500. Tant que papa oyo botiba na no ya basi otangisi bango osali o esengelo sala na bango tant que papa en tout cas likanisi na yo ezani na etali dot $500. Bon, justement ezali proposition malamu pona ngai. Pourquoi? Parce que yango nde ko sala que to ya célibat emeka ko diminuer muke. Alors j'ai aimé ça, j'ai salué ça. Il faut ezala bongo. Siko epona bandeko bazali ko sepela nango teneti ba mama misusu abina ndenge nini ya tangisi mwana na ye et puis bake ko bala na $500 je ne sais pas. Tant que papa lien nini ezalaka entre ko tangisa mwana komi licencié ba lycée na $500 donc lien nini eza entre ko tangisa mwana na libala po jusque là to comprendre kango penza te un point de vue na yo kokozala. Bon, justement, ezali makanisi ya mabe pona bango parce que toyoka pe adage moko balobaka qui épouse une femme épouse la dette. Et la qui s'est nyongwe pas moi c'est si la kate. Mais les lots on peut donner même $5 milliards. Mais on peut prendre toujours que naka oyo libota ya ba moi si bazu problème, mobala ko ya toujours ko intervenir. Na esika wana il faut bazala maele to soutenir développement ya mboka na biso. Merci vraiment na papa na participation na na kati émission na biso na la personnalité TV. Merci. Mbote papa. Mbote maman na ngama journaliste chef de l'état a sali biso lo moya bien. Maga kiti basi a sali lo moya bien. Mais on a posté biso ba chauffeur. Après ça biso misala. Après ça misala to sala to ba kwa donne ba to souffrir maman. Après ça biso misala chef de l'état. Hein? Après ça misala. Le long dans le bira yango wana afongola misala na Transco babo ya ozo ba chauffeur. Babo ya ozo ba chauffeur na Transco. Babo ya pe refuta batu. Chef de l'état Fachi Beton yokela biso mama Denise. Yokela biso mawa fongola misala. To bala basi na ba $500 wana mama na ngai. Elo ngana le baka yango wana. Merci beaucoup. Proposition, il y a loi, il y a d'autres $500. Tant que jeune, oyamba ki ngondengeni ni tango yo. Bon, maman journaliste na sepeli na o président wa loba ki wana biso sepeli nango. Parce que ça bien, ba tie moi si $500 to sepeli. Parce que $500 so tient en francs, ils en ont combien 1 million de francs congolais. Nga la journée sur la bimi na côté ça bénéfice tam sur ya 5000.
parce que 1 million de fois Congolais na Congo mukoni misala ezate dollar eza romata ya zo la ko kitsa mabala to c'est pas pour kitsa mabala mais abon ça be social abatu to oli ndenge nini to vivre ndenge nini ndako yango ezo mata ngala sala ke sikate parce que ndako na futa ndenge nini na obala mwasi ndenge nini abon ça social ya biso rolia akitsa dollar ne to obala basi na $500 eza ngo problème ité a raisonner pour na côté na biso rolia na social la vie na biso. En tout cas, merci. Tozo pesa moi message mukie ya suka penza et pas ya ba parents pour lobby de jour pesa message et pas ba parents na o etali d'autres propositions et d'autres lois et d'autres $500. Merci pour la parole. Moi le loba na ko ba kisaboyi. Donc bolingo ezala nanu apona mbongo ti. Eza mitema mibale lingana nanu. Po eza na bato musu balingana me baumena te pa fiançailles bakoko bala na te po donc ba mbongo o ba parents ba senga na ba dot eza o mebele donc na décision gouvernement zuyo kitsa dot na $500 donc eza o maïda bien moi tolina ko pesa na ba parents donc bana baza ya koteka te eza ke donc o pesa bango pe chance. Donc, ndenge ba parents belé ba oloba ke a dépenser ba classe ba makambo belé donc ezate ke faut so na libala ezate ke o préparer moi na po pas comme grande dame grand monsieur le roi yo lo ezate ke non mbongo wana mobile nem ndako zongisa ngo donc ba parents pe bazana moi compensation moi bien ali loba yango merci. Merci, il y a trop na bande konyoso o ba participer na émission na biso ya mokolo lelo à ce qui concerne proposition il y a loi il y a d'autres $500. Peu merci na ba membre nyoso ya soutien il y a la personnalité TV merci na ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu ba diva wesudi agivwa mama boko bank na kata London City Arlette Matoko Liswanzambe. En tout cas merci à trop sans oublier Marbos et Mama Doris Le Mafumuna Guys il y a la personnalité TV merci na ingénieur médecine Tima en tout cas azalakawana toujours na sima caméra pour nos kozwa bino ba image oyo bomona katango nyoso donc merci à trop to biso na bino to koba penza komonana na ba émission ndenge kaka esengeli to monana.